Voilà, bandeko balance le Congo, le Sakombo Kabino, le Sikabozali. Bonjour, bonjour, bon dimanche à tout le monde. Nous voici là, je sais que bandeko Bele, s'attendait que on devrait être là aujourd'hui dimanche. Mais alors, nous vous laissons 2 minutes d'appeler vos frères, vos sœurs, Boka o Nini Ezalia Konginda, Nama Bele Kolo Congo. Alertez, alertez vos amis. Totiki Bino encore. 1 minute, le temps que tu vois notre invité du jour, Oyo, a un message très important à donner au monde entier. La Congo ya Congo. Alors, bandeko benga bandeko na bino nyonso oyo bazali nzinga bayo kapoete kolobela moto eza différent. Oyo azana motuna kotuna akobenga kotuna mais toza juste kaka 30 minutes oyo toko lekisa émission oyo poete ya solo bandeko bana nsome kolo Congo ezali ya konginda. Nous vous laissons un peu 30 minutes de temps que tous les correspondants ni invité la biso. Alors comme ça boyoka nini alors bobenga bandeko na bino nyonso oyo bazali nzinga bayoka message nini oyo ndeko na biso mampinga je vous dis d'avance mampinga aye kopesa biso na mokolo na lelo. Alors tosengi na mampinga nyonso oyo ekolo Congo balanda biso na bokeli nyonso. Alors bobenga bandeko na bino nyonso bozwa temps comment mokelo benga bandeko parce que il y a un message très important. Oyo bato okamusa bato mingi ezali grande surprise ya koyoka ke message oyo ezali ko s'adresser aujourd'hui et outi na monoko ya responsable oyo ya mampinga oyo boyokaka tout le temps quand on vous dit nos commandos invisibles sont sur terrain. Alors ces commandos là invisibles sont sur terrain oyo ces gens oyo bazo ko faire trembler mokili mobimba. Qui sont ces commandos? Et ma commando en gros image bomoni ba tête nucléaire bomoni déjà oyo ke ezali eloko kamwa ke Congo elobela makambo ya ba tête nucléaire ba arme nucléaire. Alors invité la biso est là, nous allons lui poser des questions et lui il va s'adresser à vous pour vous dire vous en tant que Congolais alobela biso nyonso toyoka nini oya bombele biso lelo. Alors bobengi bandeko balanda biso na bokeli nyonso makambo nini eza koleka na kati na ekolo Congo ezali ya koningisa mokili. Alors bandeko bana some ekolo Congo na kanisi notre invité là bobengi bandeko na bino topesi bino encore 2 minutes bobenga bandeko na bino nyonso bayoka eyoko nini message nini oyo ezolobama lelo ezali pona mabele ekolo Congo mboko ya yo oyo ezwana nkimpanza te. Mboko ya yo sali 1 siècle et demi sous domination des impérialistes. 1 siècle et demi tozali na mikakatano là où ils ont monté plan pour nous déstabiliser ni Congo. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toyoka mampinga moko mwana somi yekolo Congo azwa le devant pour le baquet. Écoutez-moi aujourd'hui. Alors pour votre information notre ami ndeko na biso oyo aza koleka azali d'accord te na pouvoir oyo ya Félix Antoine Tshilombo. Donc na makambo aza koloba awo ezali rien à voir avec la FARDC. FARDC ezali ennemi na biso. Le gouvernement qui est à Kinshasa c'est notre ennemi numéro 1. Oyo nyonso ya koleka na kati na mokili ils sont complices. Alors quelle stratégie personne s'attendait qu'un jour Congo et Conjoie, soldats, mampinga, babima au nom du Congo pour dire que nous sommes prêts. Le message est là, ils sont prêts pour la libération du Congo. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo, tokota na muzino pour que toyoka na ndeko na biso, aile biso message ni mukona lelo. Alors papa lo sako pa na siko zwami. Losako papa na Congo ya papa yele. Ingeta papa bande
kayo bazo kayo na kanisi zambala mibale misato bayo kayo na lolaka mvuluji kimbango okoko se présenter yo zali nani pote bandeko bayoka. Pour la première fois na kopeta slogan na biso m'appeler d'abord. Papa na koprésenter kombo na ngai te. Na koprésenter m'appeler ya bakoko na biso. Kombo na ngai kombo oyo m'appeler ekota ngai ekota biso. Na kombo ya bakoko na biso na kombo ya papa ya moko prophète na biso motinda oyo atindama mpona koyebisa bandeko na biso kosolo po bayebi te to bayebaka te papa Nguluzi Kimbangu Ngeta Maton. Alors papa bandeko baza kozela yo bayoka eloko nini oyeli biso parce que là déjà na titre tokomi yango spécial le Congo est prêt avec des armes nucléaires. Kombo yango ezokobangisa bato armes nucléaires. Afrique est parlé des armes nucléaires na moment oyo pour armes nucléaires ezali ba grande puissance bato basimba armes nucléaires na monde. Et comment Congo ekoko bima lelo na moment tona ba difficulté. Quelqu'un, un empire du Congo dit que nous sommes prêts avec des armes nucléaires pour se battre contre nos ennemis. Aujourd'hui, c'est grave. Matondo papa, matondo mingi. Bana Congo, bana Nguluzi. Oyoka ofungola matoi oyoka. Totelemi lelo sako banga moto. Soki liwa 2 millions, au moins 50 millions, to 60 à 70. Asi bakufa, biso toleki bango valerte. Biso tozali bakomando, moto akoki koloba komando, tozali le plus commando du monde. Wow. Oh, Nzambe akode apesa biso force. Toyekola kikomando na mboka oyo ya biso te. Wana na mboka na biso zali na eloko moko te oyo zali ekoki koforme moto. Ekoki kosala moto. Toza na arme moko te oyo ekoki kosala moto akoma komando te. Nyonso koza komona na mboka na biso bazali na bango basivile. Message oyo tozali kotinda lelo tozali spécial tozali émission tozali kosala émission spéciale message na biso tozali kotinda yango epai ya Antonio Guterres. Antonio Guterres, mboka na biso Congo ezali mboka oyo ya mindele te, ezali mboka oyo ya Barwanda te. Obama biso depuis 1800 kilelo ozali koboma biso botia arme na bino ya MONUSCO na mboka na biso ochange yango bakombo ebele baboma biso moko ya kosakana te moto moko etelema kobunda na bino azali te kasi ochange système bomoni arme na bino aza kosala te eloko moko te babakisi lisusu otindi baafrikain oyo ya kibolole ya batusi mpona bamultiplie koboma biso mpona bamultiplie koboma kosilisa peuple partout yango tolobi aucun wana ekosimba te. Monsieur Antonio Guterres wana ba organisation na bino ebalakanda ya koproteger population biso bakongole tomona ata eloko moko tomona ata intervention na bino te yango nango kodeklare ke na MONUSCO ke la nation fini oyo bino
organisation ya mabandi ya monde, organisation ya mabandi bosalaka baintimidation na baarme na bino ya baarme nucléaire. Okanisaki tokoki kokoka te, tokoki kosala oyo ya biso te. Lelo sako bomba tozali deja déclaration, tozali bien armé na baarme nucléaire, tozali deja na misato oyo ezali bien toki yango na place. Neuf, 5 mosusu, il y a un mois, 5 semaines, ekosila yango wana tozali toki yango deja prêt mpona kobeta bato nyonso oyo boza kotinda na bamboka na biso. Tolobi lisusu okotika ebele na mboka na biso, okotika yebisa baarme nyonso oyo ya afrike onano bakota te, boyebisa bango bakota, boyebisa bango bakota, tinda ata arme mosusu, mema ata mosusu na Pentagone, botinda yango na mabele ya Katsoba, ya mabele oyo ya Kiso. Tolobi lelo Monsieur Antonio Guterres soki obimisi bafoda na yo te na mboka na biso tokokunda bango uranium oyo Nzambe afanya yango na mboka na biso, oyo Nzambe apesa biso yango nde bobandaki kozwa kosala na baarme nucléaire na mboka na bino. Kasi ya moko Nzambe mpongo, Nzambe oyo bakoko na biso apesa biso tozali na teknoloji moko ya monene oyo ya makasi oyo elekeni oyo bino ya binzambi ya baserpa. Lelo biso bapeple bantu tokani kosala baarme nucléaire oyo ya biso eza mondele te, ekomami made ine Chine to made ine USA o made ine bamboka misusu ya batremo te. Message wana topesi yango yo moko Antonio Robaki Petro eza na baarme moko domestike, okoki kobunda bango te. Omwana nde olakisaki bino ozali bafaible, ozalaka na bino forte, ozali bapri faible. Yango eloko mosusu ya koloba na Antonio Guterres ezali te. Arme na bino oyo ozali kobenga yango nini mosali MONUSCO arme oyo mosusu ekokile eza kokota na mboka na biso. Communauté Est Africa, baarme na bino ya Communauté Est Afrique owana bazali bapeti oyo botindi baya kosilisa peuple bantu na mabele na biso ekokoka te. Yango natindi message epai ya peuple congolais, chaque peuple congolais bantu esika azali, peuple bantu bino oyo bato bosalama na Nzambe oyo elona Nzambe mpongo nde asala bino ozala tozana bitumba yango mosali wana bitinda ya Nzambe mpongo bakosa yela aza kopesa bino chaque jour message. Tozana bitumba yango bitumba ekomi deja na port, bangomi baza deja na ndako, soki olali bakoboma yo. Bitumba oyo biso toza basoda, kengela mwana na yo bakoboma ye, tokoprotege yo, tozali koprotege mabele na biso, tozali koprotege mabele oyo Nzambe na bakoko na biso batikela biso. Soki oprotege
comme aux États-Unis, et qu'on défendre le peuple congolais. Puisque profondément déjà aux États-Unis depuis Kala. L'armée aux États-Unis, c'est pas de la capacité de remonter. Pas pour faire des millions, des centaines chaque jour. Beaucoup de personnes sont en maladie. Après, ça commence chaque jour. On doit pour la qualité. Voilà, ça concerne les États-Unis, il y a le peuple congolais. Namuka na liwa na kongi ya kufa. Peuple congolais, namuka na kongi ya kufa. Ata possible konfi na bino, oza koyoka te. Ata bokota na bino ba église de Satan au Congo. Kobima na bino komana. Yango, Babo, il faut toucher chaque place. On va tirer à l'église. Non, pas musicien. On va bien les musiciens congolais. Les plus près du monde. Les musiciens les plus près du monde. Donc, on m'a dit non. Donc, on est mis à bien monter. Donc, on m'a dit non. Ino mosala peuple na biso kolalisa peuple na biso bapoliticien Félix Tshisekedi pede Martin Fayulu pede Jean-Pierre Bemba pede Moïse Katumbi toyo ozalaka biso te pourquoi Vital Kamerhe rwandais yo mpe oza kokosa ozalaka na yo congolais oshange na yo ndenge na yo ya kikameleo kasi okokufa ndenge mokonzi na yo Hippolyte Kanambe ayebisa yo aye aloba akokufa na pane na motu profesi na ye wana ya kinoti eza mosika te otuna ye aza koshange baplace ya kolala chaque jour mpona nini asi ayedi toza koluka ye chaque jour tokopesa ye masasi Hippolyte Kanambe na mutu yoka tokopesa yo masasi na mutu oyo mosusu ya Ruberwa oyo ashanja na ye akoma pembe akoma congolais soki batiko Ruberwa manywa oshanja na yo okoma Ruberwa manywa okoma na yo pembe Ruberwa manywa mema banyamulenge nyonso ozalaka na bango tokutana na champ de bataille Ruberwa nzoto na yo miswa yo ya nzoto na yo tokolia yango Ruberwa okomisa bandeko na biso bele tokolia yo bamwa bakolia yo Hippolyte Kanambe mwana ya Adrien Kanambe obilisi bandeko na biso ebele na crocodile Hippolyte Kanambe obilisi bandeko ebele na biso na bacrocodile yango nsoto na yo moko bacrocodile na yo nde bakolia yango Hippolyte Kanambe obangisaka bakongole yo ozalaka soda osi okunda bitumba ya wapi Hippolyte Kanambe Hippolyte Kanambe okosaka bakongole ozali komando ozali soda okenda wapi kimilitaire obona bitumba ya wapi simba minuki soki ozali mobali soki ozali komando tokokutani na yo na kintekati yango tokoyeba yo ozali komando to ozali sipi okoma ya kokima okoma ya kochange baplace mpona kobanga liwa liwa deja esi ezali kopimisa solo na nsoto na yo matondo papa nga nazala motuna moko akotuna yo ndeko ya solo bandeko eske bozoko aye très bien nga nazomona ndire voi ezoningana mwa moke na micro me likambo te me tozali koyoka na bokebi nyonso papa biso na kotalaka ya solo toyoki mpe mikolo mwa ebele ke bakomando baza na mabele ekolo Congo bakomando balor mpo baza na kati na ekolo Congo
objectif ba commando ezali nini bande ko bana besoin ba yeba objectif na bango ezali nini libération ya Congo to ba yepo ete ba bunda na ba M23 wana motuna liboso motuna mibale to ningi pe to yeba est-ce que bino ndenge bozali kotambola lelo na mokili po toyoki ja eloko bobeti oyo olobi ke arme nucléaire même biso nyonso na Congo na Afrique tokana te pays moko africain ebeta tolo ke tozali na batete nucléaire olobi yango 3 têtes nucléaires oyo même nga moko na lobi mais c'est grave que na Congo déjà, en Afrique plutôt, il y a des pays africains comme Congo et Sud leader pour le voir que Ezali na 3 têtes nucléaires ou ils sont capables de détruire Batum Soussou. Alors, message ouana, est-ce que Ezali, quand on bangi sa tope Ezali vraiment yabo solo? Papa Sayala, message ouana tozali ko passer lelo, tozali ko bangi sa motote. Tozali kobangisa moto te yango na pesa mokongole nyonso oyo nango ayebi te bamatere oyo esalaka ba arme nucléaire ezali uranium na Congo toza na uranium te toza na yango base nango eza Congo yango wana soki bazali kobeta yo chaque jour bakongole babeta biso au moins ba trentaine to soixantaine d'années to septantaine po babeli wisa baza koboma bakoko na biso lelo biso toza babomole ya ndenge nini tozalaki babomole ya ndenge nini yango wana bla moko américain aloba bamema bato moindo basala commerce ya bato moindo na date esanza yango bakoko na bino bazalaki nini o bakokaki koboya biloko wana te o bakokaki kobunda te bakoko na kote mosusu ezalaki makasi mpona na epoke ya bakoko batraite neti ezali chilombo bazalaki o babandaki kokende kosimba bato place oyo bamibomba neti lelo feli chilombo azwa mwasi ya tuti bambama ye mpaka na bokonzi ya mboka na biso oyo feli chilombo aza kokosa bakongole ye aza presida moto aza kokonza Congo azali Kagame na Hippolyte Kanambe président sans pouvoir mboka sans base militaire mboka oyo basoda bazomibenda basoda oyo basivile nanu bayekola kimampila te yango toye kolibere mboka na biso par force ezali pacifique te bapeuple congolais mboka baliberaka yango na manifestation pacifique te mboka ezalaka libere par force mboka baliberaka yango par moto oyo moko bayebi moto te batia maboko na bango place moko bakotia makoni nde bazwa balimeti bapekisa nde bakoyeba moto mpona bakongole ebele bachange na bango baide bakoma bakongole tout oyo toza koyoka na mboka na biso oyo bakoko batikela biso tozala na bato mosusu bazobenga peuple tutsi oyo eza ekongo na baeglize ebele bakongole oyo ya biso bakoma bana na bango ya misala te message na peuple tutsi oyo baza komibenga peuple tutsi ya Congo peuple tutsi bino batutsi bapeuple nomade yango babandi kobenga bapeuple congolais bakomi bapeuple nomade bino nde bapeuple nomade tokosilisa bino okamitaki ina 2023 okosilisa biso yango okoki te kale ya mbele eza koki tobe liboso na bino bakopondaki kale message na prix criminel d'Afrique moto oyo aliaka makila Kagame yo moko mpaka Kagame
na biso ebele bamisusu bazali kokanga bango bazali na prison ya Kigali oyo ezali na se na mabele biloko wana nyonso toyebi Kagame yo mva komimona ozali fo tozali kosala biso na service na yo ya renseignement Kagame tozali wana oyo esima service na yo ya renseignement oyo ezali na Kigali oyo ezali na mboka na yo tozali wana Kagame la présidence na yo Kagame tosi tokota deja tokobona yo na makasi te il faut totumba ebele de millions tokobeta bino arme nucléaire moko kaka bino mpe bokufa de millions bato na biso bakoki kokufa kwama te oyo mwana na biso na mwana na bino osibaka Félix Tshisekedi oyo azali ya bino wana nde akoki kolibisa bino biso tokolibisaka bino te tokotumba Kigali ekotikala desert na soso akomonana te na Kigali. Papa okoko kanga appareil eza mopanzi na yo appareil ezosala baretour appareil esala baretour nakanisi telefone na yo oyambaki yango nde esala baretour papa motuna asuka po ete tosukisa po bandeko balandi na bokebi nyonso motuna asuka nga naza kotuna po ete bakongolais bayeba. Vous êtes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes tous congolais, tous allés en guerre. Alors, guerre où bino décidé de tirer arme nucléaire, que tout bunda, tout le monde a ennemi na biso azali invisible à lobby, azali M23. Ennemi na biso azali M23, M23 lobby azali rebelle. Donc rebelle azali moi na somme Kolo Congo. Bongo na katika Kolo Congo bino bozo utiliser ba arme nucléaire pour te bo bunda kaka na ba bino na ba arme nucléaire. Motuna ngango wana soko répondre biso motuna ngango wana. Papa Sayala pana Congo voilà oyo kamalamu na mboka na biso tozalaka na rebelle moko oyo akoki kobundisa mboka na biso te tozali na bato oyo bazomibenga ba M23 bazali nde barwande oyo bazali kochange bakombo yango wana RCD Goma yango wana ezali ADF yango wana ezali bazali bango kaka oyo bato bazali kochange bakombo bazali barwande moto na bango malamu depuis allô papa oui toujours Landayo bande ko bazo Landayo toujours Landayo attentivement matono balaki na bino mato wana soki baza koyebisa bino te depuis tokota na 2022 na mboka na mabele na biso tokitisa biloko nyonso na mboka na biso bato wana bazali koloba te mpona bango soki bazali koperdre mitu balobaka te au moins de 20 000 rwandais tosi tokweinsi yango tosi tokweinsi bango baza koloba te tozali kobotola bango biloko coopération ezali kokontinue chaque butu tozali koopere kolia bango bamisusu baza kokima tobomba bino te toza na komba place nyonso tokokuta ozali congolais ozali kopere garde na kote ya ennemi tokolimbisa yo te bapeple na biso toyokana peple congolais bana mama bana papa toyokana place nyonso na kin place tokokuta moto er biso tozali koopere ye azali kotelemela mpona bala tutsi ozala mama ozala papa okozwa bale na moto bolimbisi ezali te libération d'abord mabele d'abord mboka oyo ya bakoko na biso d'abord ingeta yango papa alors yango totuni motuna est-ce que bitumba wana esengeli bobunda yango na arme nucléaire po toye komona ke bapuissance nyonso toye toloba yango tout le temps ke baarme nyonso ya mokili
ekota na kati na ekolo Congo eza na kati na ekolo Congo. Bon ba arme nucléaire wana boko utiliser ngo po na bato baza sur place na Congo to na ba mboka oyo ya bango ndinga nzinga. Eya ne pa inayo. Papa Sayala. Oui. Ba arme nucléaire otozana yango. Mboka o numéro 1 ezali Rwanda. Toza kotumba yango ezali na liste na biso numéro 1 to kotumba yango. Rwanda na Uganda ezali place moko to kosilisa yango na jour moko kaka dans quelques minutes ekosila. Bamboka nyonso oyo toyebi tina Angola bangole oyo lelo bazalaki oya biso lelo babimi bazaya biso te. Bamboka nyonso oyo ezali nzinga ozalantour ya mboka na biso ya mabele ya Congo tokotumba yango bango baza kosepela baza komibenda bango mboka na bango ezali bamboka na bango bazali kodevelope yango biso ezali bilelo chaque jour po bazali na mboka na biso peuple Congo yoka ebele ya bato oyo boza komona bazali kokota na mboka na biso bazali basoda te ebele baza bapolisien tosi tokutani na bango na champ de bataille bazali kokufa neti nzinzi bazokwaka minuki kokima peuple congolais yoka eloko komba oyo ezali to ezali komba ya masasi esili te yebisa bango place moko tobeta bango 150 roquettes na 7 minutes basala nini bakufa neti nzinzi tuna bango komba nini nano babeta babunda place ebetama 150 roquettes na 7 minutes oyoka komba ndenge wana yango papa na bandeko na biso nyonso boyoka tozali plus fort Kinshasa Kinshasa naleli bino bana kin naleli bino bana na biso ya kin oyo bino bopona na bino masanga koleka mabele o Nzambe apesa bino bana kin oyo bolinga na bino musique koleka mabele o bakoko na bino batekelaki bino bana kin naleli bino oyo boshanja bokoba bapede ebele lokola mpona musique bokoba bapede mpona bapesa bino mbongo bamisusu tomoni bango babimi na mpwasa bakomi na bango basi ya mindele bakomi bamasi ya Macron ebele basalema bapede na Hippolyte Kanambe papa Sayala tika na ebisa yo eloko oyo papa bato na biso boyeba Hippolyte Kanambe asala baministre nyonso oyo bazalaki oyo ye asala bango bapede abandaki kosimba bango bamibali nazolo babana basi te baministre nyonso wana oyo nyonso oza komona na parlement bazali bana basi ya Hippolyte Kanambe bango nani akotelemela barwande bato oyo botindi na parlement nani akotelemela barwande wana bazali bana basi bazali basi ya Hippolyte Kanambe bazali basi ya barwande mpona bakongole na biso boyeba barwande bakota na bango na baframaso ebele mpona baya kointimide bino na mbongo oyo ya mboka na biso apesa yo mbongo asibi yo wana mobali soki asibi yo okotelemela ye te kasi na mboka na biso ya Kinshasa na Congo nanu namoni te place bakokufa bato neti Kinshasa te bato oyo bana Congo bozali koloba communauté internationale ekoya kotelemela ekoya kodefendre biso na ezali na communauté internationale moko ekoya te toyebisa bino verité toza koyebisa bino soki ezali baavion de chasse toza na yango soki ezali bahélico de guerre toza na yango lelo tobimisi elemesa kobanga moto toza kobanga moto te soki
soki ezaliwa okubaki peto songi na monde oyo pona kolibere bato na biso bino boyebi biso te tokoki kotanga bakombo na biso te kombo na biso ezali Congo tozali ba patriote le commando le plus fort de Congo ya Congo soki otuni moto papa sayala soki moto atuni ndeko na biso wana bandaki koloba kasi alobaki Congo te yebisa ye kombo na biso Congo nakoki koloba bakombo ya bakombo te kombo na biso Congo te kombo na biso Congo yango wana moto soki alobi yebisa ye te bakombo wana ezali bakombo ya bato misusu biso toza na kombo moko kaka ya liberation ya mabele ya Congo liberation ya mabele ya Kachopa oyo bakoko na biso batikeli biso tuna papa. En tout cas papa ngai moko naza na yoke yango njoto malini ya koyoka pena que on parle des armes nucléaires na kati ekolo Congo mais c'est grave ça ezopesa ngana ko banga te to comme na niveau ya nucléaire donc alors bandeko ya solo na moni que bandeko bakanisi moko atuni mutuna te se mutuna ezali tant transmettre tout tanga po etende ko yo po de moni kaka moko lobi pas de cesser le fait balobi cesser le fait baboyi yango balingi cesser le fait te po ete tonyoka mingi namoni bandeko ebele balobi ba commentaire bandeko nyonso baza d'accord na bino ke solo omoni tellement que les gens ont trop souffert dans ces pays voilà proportion nyonso arrivé nyonso ya bandeko bazoya pona combat vraiment de vrais libérateurs et kozala ya solo message ko passer na langue ni lisusu à part lingala même na Swahili okoloba même une minute seulement na bandeko na biso o baza koyoka yo na kati na est ya Congo ou na kati ya nord ou na quelque part na Congo ba yoka pe yo ata 2 minutes seulement bandeko ba yoka yo message ya nini assurance ya nini oyo ozopesa bandeko peut-être ba espérer que ya solo cette fois-ci vraiment c'est la vraie libération et ce n'est pas de faux libérateurs mais ce sont de vrais libérateurs et sont vraiment des Congolais. Assurance de kopesa biso message ya yango nazolinga na pesa yango na Swahili ezali pona naza kopase message na ya Kutumba ndugu yetu ya Kutumba umeikala mpori tangu ulikotoka kwenye majeshi ulipokuwa unafanya kazi na kwa FRDC ukasema kwamba umekuja kwa sababu ya kupigania udongo ya Kutumba. Tunauliza leo unapigania udongo, unafanya biashara ya Kutumba? Wewe sio mwanajeshi ya Kutumba, wewe ni mfanya biashara. Ebuela, wewe sio mwanajeshi, wewe ni mfanya biashara. Ndugu zetu wote ambao mnaojidai kwamba leo nyinyi ndio watetezi, mnapigania udongo kwa Fizi wala kwa Nord Kivu. Hapana. Ya Kutumba, hata biashara za kutuma watoto wa watu kwamba eti wanakwenda kuungana na FRDC. FRDC sio jeshi letu. FRDC ni jeshi la Wanyarwanda. Sasa itakuwaje wewe unapigana na Mnyarwanda? Unapigana na Mnyarwanda huko porini. Alafu unasema kwamba ninatuma majeshi yangu kwenda kuungana na majeshi ya serikali. Serikali yenyewe ni serikali inayoongozwa na Ruberwa, inaongozwa na Hippolyte Kanambe, inaongozwa na Askofu Kapangwa, inaongozwa na Wanyarwanda wingi, kwa kina Makunzu na wengine ndio ambao wanaoongoza FARDC na majenero wa kutoka Rwanda ambao ni 700 na zaidi ya 1000 ambao wako kwenye jeshi la FARDC. Sasa ya Kutumba, tuambie, wakati unapeleka wanajeshi wako kwenda kuungana na FARDC ambayo inajaa ndani Wanyarwanda ndio ambao wanaoongoza Wakongomani, wewe sio mwanajeshi ndugu yangu, wewe sio mwanajeshi. Kwa hiyo basi, ndugu yetu ya Kutumba, message moja tunapenda kukupatia wewe kama kiongozi
kundi ya wamaimai wengine ambao wanapatikana katika tarafa la Fizi, Uvira, Mwenga na popote pale. Hatutaki kuanza sasa, hatutaki hizo dawa. Sisi tunazifahamu vizuri na tunajua namna gani tunaweza kuigeuza na kuweza kukupiga risasi kichwani na litakuingia, kwa sababu kwa sasa tunapewa uongozi wa kukomboa hiyo nchi, sio ule ukombozi ambao nyinyi mlikuwa mnaongea. Yakotumba, wapi ulishika? Ulishindwa hata kushika ubwari. Unaishi porini kama panya, unaishi porini na wanawake wengi tu. Unafanya biashara za madhahabu, unalipwa hela na MONUSCO, unalipwa hela na Wanyarwanda, unafanya biashara. Sasa basi muwe angalifu, kwa sababu tumetuma message nyingi sana za siri kwenu kwa kuweza kuwatahadharisha. Mtu yeyote siku ambayo tunaanza kulipua moto, mtu yeyote ambaye anaita kwamba ni wa jeshi ya Yakotumba atakayepiga risasi, ili tunaituma ili muweze kusikia vizuri, kwa sababu sehemu hiyo haitaonekana hata mdudu ambaye anayetembea. Yakotumba, usikie vizuri, sehemu yoyote, hata uwe Baraka katikati, hata uwe Fizi mjini, siku tutaanza operation, wewe ukisimama na jeshi lako eti unakuja kutushambulia kwa sababu wewe uko upande wa Wanyarwanda, tunakuhakikishia hiyo ndio itakuwa siku yako moja tu ya kuishi, kwa sababu hatutakuonea huruma. Operation ambayo tuko nayo sio operation kama zile mliokuwa mnafanya. Leo unashika Mnyarwanda mateka, Wanyarwanda tena wanakuletea ngombe unawaacha. Hiyo sio operation, hizo ni biashara. Kwa hiyo uwe mwangalifu. Hatuhitaji kuongea na wewe, hatuhitaji kitu chochote kutoka kwako, kwa sababu hauna kitu. Unasema wewe ni mkuu, ni kamanda. Tukikuuliza kambi yako iko wapi? Hakuna. Unadhibiti kijiji gani? Hakuna. Base militari yako iko wapi? Yakotumba, hauna kitu. Acha biashara vya kudanganya watu. Mambo ya jeshi hauijui, tulia. Tangu lini mwanajeshi akawa mwanasiasa? Ulikwenda porini, leo Yakotumba unakuwa mkuu wa chama cha siasa, kama chama cha siasa cha ujinga. Wewe ni mwanajeshi? Wewe ni mwanajeshi? Mwanajeshi umebadilika kuwa mwanasiasa? Tangu lini utaweza vita wakati huku unajidai unapiga vita vya kukomboa nchi, huku unaanza shangilia wewe ni mwanasiasa? Ndio maana umeshindwa, umeanza kutuma watoto wa watu wengine waende kuuawa kwa vita vya ambayo vinavyopita Goma, Nord Kivu. Wewe ni wakutuma. Sikiliza kwanza Yakotumba, hivi tangu lini Kagame anaweza kuagiza wanajeshi wake kutoka Rwanda ili waje kuua ndugu zao Wanyarwanda ambao wako Kongo? Ni siku gani ambayo wakina Masunzu, wakina Zariase Ruberwa watatuma ndugu zao wanajeshi wengine wa Kinyarwanda ili waje kupigana na ndugu zao Goma au kwa Nord Kivu? Haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Iweni na akili. Kongo mzima hatuna kitu, hatuna jeshi hata mmoja, hatuna mwanajeshi. Ikiwa ungekuwa mwanajeshi na wewe Yakotumba ungekuwa ni mwanajeshi kama hivi tayari kama wewe Yakotumba ni mwanajeshi, leo tunakupatia 7 days, siku 7. Hakikisha unapiga vita, unakomboa Fizi nzima, inakuwa under control, una control Fizi. Kama utaweza. Hauwezi. Unaishi porini kama nyama, unaishi porini kama mdudu, kwa sababu wewe sio mwanajeshi. Kama wewe ni mwanajeshi, bunduki kwa nini unakaa nayo porini? Kwa sababu ni mtu ambavyo hujui. Kwa hiyo basi message yetu ni kwamba kwako pamoja na jeshi lako muweze kutulia na kukaa chini. Wanajeshi hawa wanaoitwa kama wa African Union, kama African nini ambayo inayoingia huko kwetu, wanakuja kwa sababu ya kuja kuua mama zetu, wanakuja kwa
sababu ya kuua wadogo zetu, wanakuja kwa sababu ya kuua ndugu zetu Wabembe, Mabantu wanakuja kwa sababu ya kuja kuua peple Bantu. Ndio kazi ya hawa majeshi yote ya Afrika ambayo inayoingia huko pamoja na majeshi ya Kagame. Matondo papa. Leo wanacheza siasa, jeshi la Kagame aliingia. Jeshi la Kagame lilipita likaingia Kenya, lote likiani liko Kongo. Wengine wanavuka mpaka usiku na mchana. Yakotumba utaikaaje porini wakati border frontier za Kongo ziko zinalindwa na Wanyarwanda? Yakotumba, kama wewe ni mwanajeshi, nenda ikaa kwenye mpaka wa Uvira na Kongo, nenda kukaa kwenye mpaka wa Rwanda na Kongo, hapo ndio utaaminika wewe ni mwanajeshi. Matondo ni raia bwana. Matondo papa na kanisi bandeko ebele bariagir po apropo ya Kotumba. Bariagir apropo ya Kotumba balobia solo pona nini bozo tikela Kotumba tamingi asakana na biso pote babike ya Kotumba mutu asali kelelo tokoma na 30 ans oyo occupant tout Rwanda ba occuper biso ezali ya Kotumba na ndeko na ye Nemi Moulania, voilà. Nemi Moulania avec les autres. Mais comment Bozotik elle a été en mingi? C'est ça, Bandekobatouni, commando, Bokoko Leka, Nemi Moulanité, Bokoko Leka, Félix Antoine Chilomote, na Batuna, le plus tôt possible parce que, ça prend, oui, c'est ça. Donc, ça prend du temps. Manoba Kod, ça va déconner. Papa Sayala. Oui. Nemi Mwilanya. Soki olobi Nemi Mwilanya olobi ni Police Kanambe. Nemi Mwilanya azali na liste. Nemi Mwilanya azali oyo ya biso te. Nemi Mwilanya azali na ye Burundi. Oyo azali ata bato bakufa na mboka na biso aza kokipe te. Neti ndenge oza komona Nemi Mwilanya, ndenge ozali komona azali oza komona Vital Kamerhe. Jamais. Aussi, Vital Kamerhe atindi voilà ye ya condoléance pour na bato baza kokufa na mabele na biso. Jamais. Jour nini boyoka moto moko neti Nemi Mwilanya atinda condoléance na bato pour na bato baza kokufa na est. Jour nini bosi boyoki politicien moko aza komibenga politicien atinda condoléance mpona bato baza kokufa na est. Mambo wana nde baenyemine ya peple na biso. Yango tina tozwaki tofandaki kimia tolekelaki banzela ebele to bamboka ebele bamisusu des centaines de peuples congolais ekenda pa place ebele totika bango ebele mpona bayekola tozala na arme oyo ya biso sakobomba te. Peuple Congo, bana Congo, tozali na plus ya 500,000 commandos congolais. Ezali oyo ya Chilombo te. 500,000. Biso na Chilombo tozali bato moko te. Nazongeli lisusu tozali na plus ya de 500,000. Wow. Commando Congo, nalobi commando. Jour to place nyonso bokomona biso na bor moko na munoko. Place nyonso bokomona biso na bor moko na munoko. Bokomona elongi na biso te. Bokomona munoko na biso te. Pona ezali tango ya operation. Ebele kokoyeba bilongi na biso tango mosala esili. Tozali awa mpona kolibere mboka na biso mpe kotonga mboka na biso. Mboka oyo ekotongama koleka mboka na biso ezali te. Papa Sayala naza kolinga nasilisa na loba place moko. Papa Sayala olobaki otunaki question moko ezali kokamwisa yo mpona kosala oyoki na mabele ya Katsoba bokani kosala baarme nucléaire. Ezali teknologie moko ya muke Papa Sayala. Ezali eloko moko muke moto akosa yo te.
ya kozwa mapapudre ya uranium kosala ngo ndenge na ndenge oyeli kosala maboro wana na bamukuse matondo bandeko balobi mpona nini bakomando bameki koeliminele biso le plus tôt possible ete Félix na Kabila baza vraiment bazomona ke bato bazokomisa biso babolole ezali Félix na Kabila. Alors ndeko mosu akomi awa oui voilà papa Sayala ingeta matondo mosala wana ok merci matondo bakomando bakoki kokanga frontière kuna oui voilà ndeko atuni le commando bakanga ba frontière mutu kutina ve voilà alobi bakomando bakanga ba frontière mutu kutina ve ndeko mosu akomi awa papa sa pardon tuna nano papa Congo soki bakoki kokende sika elalaka Félix babomela biso ye soki babomeli biso Félix barwande bakokima. Voilà poko répondre nini na mituna wana bandeko balobi nakanzo tout ya Félix na Kabila tout autour ya frontière pona bokanga frontière motokotina ve bango nyonso bazali ba marionnette traite wana eza ba commentaire losako biso nyonso voilà wana bango balobi bandeko batuni na kancho yoki mutuna bandeko poko répondre bango ni na lombango poto comme na suka émission na biso masondo mingi na question ko kona kiso aka kokuna to bakuli papa Sayala ye bisande kokoyo abiki agoba tokanga frontière tokoki kokanga frontière legote kona nini nyoka soki azana ndako na yo okoki kokanga porte te nyoka azali nanu na mboka na biso azali nanu na ndako na biso okoki kokanga porte te oyo ezali réponse ya ndeko oyo atuni mpona tokanga bafrontière tozali capable ya kokanga bafrontière nyonso kasi nanu na ndako nyoka serpa moko azali wana yango tozali kolia mitu ya baserpa oyo baza na ndako yango wana totima ndako bakwelele kasi kokosana te na frontière papa Sayala ayebisaki bino yaki semaine elekaki toliaki mitu ya baenemi na bafrontière to toliaki mitu ya banyoka na frontière tozali kolia bango chaque jour na bagénéraux na bango. Question mosusu ezalaki bokobanda bitumba mokolo nini tolembi bango papa Sayala bokobanda bitumba mokolo nini banani babalembi banani bino bakomando bokobanda bitumba mokolo nini yebiso ndeko na biso wana tokoki korepondre ye eloko wana te mpona nini tozali deja koopere tobandi depuis tokota na mabele na biso tozonga place oyo tozalaki mpona koyekola mpona kozala pre tosi tolie au moins 25 000 mitu ya baenemi 25 000 mitu yango wana papa Sayala aza koyebisa bino toza na guerre awa tokoki toza koloba tozali na deja 3 place tosi tobundi na Monisco ekoki koyebisa bino te baperde deja ma vingtaine de personnes bato ya Monisco tokanga deja bibundeli na bango toza na yango minduki ebele tokanga toza kopesa population tokoki kosalisa minduki oyo baenemi baza kosalisa te minduki wana toza kokabolela yango population mpona emi protege moto aya kokotela bango na ndako te
yango mokolo ya kobeta Kinshasa tokoki koyebisa yango ndeko na biso te, ndeko na biso mwana mvulusi olimbisa biso wana ezali sekre ya biro, tokoki kobimisa yango te. Matondo mon dernier mot eloko nini osengaki kolobela bandeko oyo kolobela bango 1 minute po to clôturer émission na biso po tozokende mpe na information ezozela biso. Message ya suka. Message ya suka na peuple Congo. Bana mibali nyonso na bana basi nyonso oyo ya Congo. Kobanda lelo botika ma église, botika musique. Mokolo tokokuta bino na église, tokotia bino roquette na église. Mpona ba église wana ezali ba église ya tata. Wow. Message yo toza kokomba te. Ba concert nyonso ezali kobetama na mamboka na biso. Kobanda lelo chaque place oyo aza kobeta concert, tokobeta au moins 100 roquettes. Ezali ka ya ennemi nde ezali kosala bato kote mosusu bandeko na biso bazali kokufa, bazali koboma bango, na kote mosusu baza kobina misiki. Félix Tshilombo yo ozali mwana moke, ata bato oyo bazali kotambolaka na bango bazali bato ya sécurité na yo. Moto moko akoki kotelema na champ de bataille dans 30 minutes azali te. Félix Tshilombo place nyonso oyo okendaka na sécurité na yo biso tozali na kati. Masolo na yo nyonso oyo na Kagame na Hippolyte Kanambe biso tozali na ngo. Tozali kolinga koboma yo lelo te. Tokoki koboma yo mwana lelo te. Yo ozali mwana. Bato oyo kozali na bape na bango ya monene bazali bapara na yo batindi yo na mosala ozobimisa matama na likungu kolakisa yo ozali président inate yo ozali président te. Ata mwasi na yo ya ndako alekeli yo na pouvoir, alekeli yo na makasi, kasi liwa eza deja na solo ya liwa ezali deja na nzoto na yo, tokobeta yo masasi na mutu. Félix Tshisekedi Matondo nakanisi vraiment matondo migi bandeko balalaki na bokebi nyonso matondo na balaki na bino ya solo bandeko tokomi na suka émission na biso tosuki wana po ete tofa tosala information oyo nyonso tobombelaki bino toza kotiela bino yango sikoyo po tobolanda botikala wana branché tozo continuer information na biso tout de suite là. Merci papa en tout cas matondo mingi ba commando nyonso lo sako pa ba commando nisika bazali nzamba pambo na bino nzambe ya mbulu zikimbangu da ntungwa nzamba mama kipangi tandona nzambe ya mpungu tulendo apambo na bino lo sako matondo epai na bino matondo. Voilà, merci papa.